licencié. Oui, que licencié va tomber à fort. Si ça n'a pas. Il va porter un plainte pour licencier. Vous blaguez avec notre titre. Botia Moutoumou na TV à maison mais à bêta ba français ma bé allez barata licencié. Si vous biso ba licencié ba zo biso suna musala te pas wabi que non licence c'est un faux titre. Ba licencié ba lo ba français ma bé ba français ba faute le mukeba. Merci. Nabi qu'un jour est concis la kokaba distance kabolinga na yo. Pe moko les ali okobenga nga piro jenga na yo. Projet santé oyo pour omibenga boss katina yo oza ko pola santa malonga te mais pire projet ba véritable boss ba biso bon mona boss bon mona santa boss nenga zala boss ça ba biso oyo o comprendre tozo vivre bien pédicaire eza mutu mususu aussi mbongo ya kivewe o comprendre na buto la rati mutu na mutazana tana ye ezana ba msuna mokili ba salama pona ko enviera bato o comprendre yango moni ba koma okelo louer ba taxi arsimbi volant o une voiture yango moni oyoka mona bato nerisa kumbazi papa na bango apesa bango ML na bango ya ndaku papa bango za na Angola yo mbala moko okeko bondela ba peso kaka obimara ndeti ya yo o comprendre ba lokoso ngai mwana mboka zo fi mo be mwana bato asimba mbongo na ye o weli simbongo abo tana garanti polo ba ya yo ozo vanda na sima mwasi Mario mais ozo loba balokoso bato nyonso toana ensemble balokoso wana sa okesa ba bilokos écrire des bilokos basangisi ba bilokos ba biloko nyonso babwaka bango basangisi yango o comprendre et ça écrire des bilokos Nabi qu'un jour est concis la kokaba distance kabolinga na yo pe moko les ali okobenga nga piro jenga na yo Polisolo to kene maman actualité Polisolo lumbi solo Lisolo lumbi solo moninga na dadi mola auti ko quitter maison mère na tuni dadi olongo maison mère kaka po ke voyage à matadité. Après si ba raison na et ceux qui a matadi na qui était bon au London na kokene ndenge nini ya matadi déjà batiki ngai kolongwa na ye alobi boy voyage à matadi akendaki te et puis monib ADT akimpoe Dr Pichu Muzungu bakolongwaka na maison mère te po baza na ba poste o eza minene bazo ko asime. OK départ moninga na mituna olobi nini. En tout cas, il y a le bosson on a rectifié. Ah, moninga nangate. Madame moninga na bando le gagner na ba TV. Yango ngam tuna bando le gagner na lo banaut. Donc ah moninga nangate, c'est un stagiaire au ngana zwaki. Eza ki lo koso, eza complexe na envie ko envier bateau. Pour piroja ke na ki voyage ngana keite tika na longwa. On comprend. Pour sankara de kuta ke ndara poto ngana kendate Tigana longwa pour Dr Pichu Muzungu aza directeur pour directeur DG Monib tonani adeti yankimpui baza ba directeur tigana longwa papa bango baza ba directeur pour ba mériter ngo toute autorité vient de Dieu. Projet santé oyo pour omibenga boss katina yo oza ko pola santa malonga te mais pire projet ba véritable boss ba biso bon mona boss bon mona santa boss nenga zala boss c'est ça va biso oyo o comprendre tozo vivre bien pédicaire et ça mutu mususu aussi mbongo ya kivewe o comprendre na buto la la rati jamais mokili et salama tour à tour mutu na tour na ye okoya ko simba kisi pamba po muta voyager yo kimi donc nesi ko kei ba mona ki waza lo koso on va aller à jour sera voyager te akokima babenga kaya na kibinda nkoi likola lokoso o comprendre ba yuda di Congo ba boya likola lokoso manda chante vena ngakumu vena ngai abenga na likola lokoso Marie Paul moi tayam abenga na peka likola lokoso biso ngakutu na zo abenga nga na zo lo stagiaire na ngai petit na nga mo a profitera za wana nga na otangise qui porte parole na lanzo ne bandetina suka ke dadi mola a finir sa licencié.
Mais pourquoi ouais rançon animé ko garder mon tout oh on a vu que maison mère n'enga mabete bozana batamayeli ba moni production ba yanki ba docteur batamayeli ba honorable ba pacho panda bondima ki moto oyo azoko défendre le côté ya ba paya mabe na groupe local ya wenge musique maison mère mikolebele ponani nayebi qu'un jour ekosila kokaba distance ekabolinga na yo mpe mokolo ezali yo kobenganga piroge ngala na yo pamba te lamour na yo ekomisinga defaze mama Solange yako ketesanga na fongola bolingo okangelanga Boni. Voilà mboga piro. Ouais. Allez, nengo. Santé normale. Oyekutanga na aisana melamo bilongo nango. Akuna mata. Tata wa restaurant moko za na kini. Et pas tante nangande na lobine bandeli Solange Maoua. Donc cela veut dire que awa eza beau cadre. Bon mon nangande na expliquer bino na ba émission na nyonso bandomo na spot ya awa ekoleka. On a vu que boss nangai à Rochana moi c'est pour sa tante au la peine n'enga bien yo yebi kaka merci Tovan de l'op Tovan data n'enga boye boye ça la biso moi bien nabi ke bandeko ba otala biso partout dans le monde entier ndenge masole betamara tozana mona mboka purge ndene bisaki bino ke ngai nazozongela ka makambo bat bazoloba cela veut dire que lobaki boye na koluka moto yo lobelaki yepa ya kozongisa tokutanaki na mwana mboka piroge ayebisaki ngai te makambo wana ngai nakokota yango te mais asentir chaleur ya makambo yango yango akoti makambo ya mwana mboka po tomombe ezotala na club owa matika songo ntango ayeboye seke masolo ezali po tomombe ezotala yo oyebisi na bato nini na bato nyonso balingaka mwana mboka nabo balingaka maison mère mbote na baimboka bazwili bakwa bolandi biso nzela lokole baimboka bana poto bana lola nde bolobaka bana lola na pesi bino mbote na bino mwana mboka piroge lolaka ya Congo ya lokota lingala na zomi na tina bopanzi sango ya mwana mboka werason na bandi boyebi ngai naza yoko molobeli oyo lelo na ya na lolenge na ngai na kati ya masolo oyo donc matondi mingi ndenge boyamba yango ndenge bokumisaka yango ndenge bopesaka ngai longonya bopusaka ngai na kende liboso na tondi bino botondi matika songo vraiment pour na banda na présenter ba condoléances na bana maison mère ya poto mobimba po moko ya biso pe hôtel kotika biso na Paris en tout cas ba condoléances na libota na mobimba matika songo. Voilà ba condoléances merci ndé na Sabino bino nyonso bozota là je dis merci comme ça à la salle qu'on appelle Stella la merveille. On a beaucoup. Mais les seuls journalistes on a beaucoup. On a bien en 10 000. Ah, matonde mingi. On va rendre ma papier moi nini mais ngas ko mon ba papier donc cela veut dire qu'on a suivi. Papier donc ngabena na kat. Bon vraiment na habité quoi. Moi mboka to betali solo ya nanu ya tozoma mukie il y a 3 jours il y a Grand Hôtel et puis tout le kamba mon matadi pour 3 jours oyo il y a matadi et il y a nini il y a Grand Hôtel il y a un peu ça qui matadi. Donc la deuxième fois les émission il y a liboso to sala ige kitambala na la samba tu as vu ça ngo ça n'importe yo bena longo nya Olanda maka na ba ndeko nyonso to bena ba sala makambo yo bena Olanda maka po nyonso to sala na yo ba ebisa ngo vraiment voilà mais 3 jours on a Grand Hôtel wana tout le monde qui papa Wemba tout le monde qui papa chéri l'homme qui a mis le dans coco nazaki na roga tout ça qui une émission lundi na ngo avant zonga. Mais moi, je suis plus rouge. Je suis plus malheureux. Moi, je suis plus rouge. Je suis contaminé à Batou. Il y a un moment où je suis contaminé à Batou. Je suis contaminé à Batou. Salam Tabouania. Oye bena osala musala na ngai salam Tabouania. Poso oza Bouania te en tout cas au Kima au Kokate. Voilà, 3 jours wana. C'était comment Tobi ke bato bazela
kosangana ya mwana mboka Weranson na papa chéri basangana te ba sponsor ba ya ba cha ba mbongo mais basangana te mais bango mibale basangani karaboy et puis 3 jours wana c'était comment pour toi parce que balobi Weralobi to sangana to sala lokwa na states ndenge basangana ki ne basaki nini to zonga tribal lord to zonga moi musique ya mboka na biso kene mo liboso na tonyo botondi motu na wana penza motu na moko ya bwanya ba imboka mikomisa tuna grand hotel ya Kinshasa za ki sombele suka bisanga putulo mataki makala matikala ki mona mboka Weranson elome mobali moto ya bwanya moto oyo abimisaka mai masalama na mtena mindula ya Kongo aswaki likanisi na mbula mobu koto zomi na mitano mweto zanango mokoto mobu koto ibale na zomi na mitano mweto zanango mona mboka Weranson na ponya ngo ezala mobu ya ba événement ya au moins to bandaki ba événement donc to bandi ba événement la grand hôtel 3 jours ezaki présentation officielle ya loembo ya biso ya sika Flèche ingeta ezui tu yango wana loko eza événement eza nteke na nteke bavandaka bino moto bato ndako bosangani mama Solange Mao abenge bapiro esika bazo panza nzoko moto nyonso zwaka ya solo donc ce qui fait elinga za fait il faut benga bapaya bato ya libanda o bazaka na bino te baya po eza la fête loko ezalaki nteke yango monaki présence ya papa chéri Jibem Piana yango monaki présence ya papa Wemba Muze yango monaki présence ya roga yango monaki pe to bengaki Fali Pupa o mingi bakimaki po ba yokeka Fali Pupa zoya loko azaka leader na bango et Fali moi kimaki Fali akimaki te Fali azaka tozai mona source que par rapport potoko tango mingi te mais a profiter qui pour azalaki bon to kendeka po sona lobby ko marama ndenge po lobby ke okota o mingi te Fali Pupa azalaki na contrat na ye na HR na États-Unis d'Amérique na mboka ba Apocalypse Bela na ba pichumbongo ba exosengia mabagladingia mabana papa bazalaki wana pe na concert à Fali Pupa abetaki na ba HR o comprendre il faut ton ndima mutu tanga saki likama malamu to ko wanga na eti kasi atsindaki message asengaki na bala maison mère bolimbisi po azaki na ba contrat na kasi akozongela biso kala mingi te alobaki akozongela ngo donc akimaki te yende bakimaki po ebele babangaki balata uniforme liboso Fali Pupa yango moni bakima bato bakimi wana tozozonga malembe mais tosisi wana te ndeko Weranson o mwana ya Congo akei lisusu matadi o tomoni niveau ya ba plein avant na ndako na tarakio na ndeko nanga mususu wana malgré kombo ne kimaka mwana za makamno te za makamna ngai OK donc talaki ye na talio ndeko mwana mboka na mwa resto moko boye bozolo ba me ba che image ezalaki awa mais nakabi bino bosalaki on na ndenge ya kuna omoni yope tozaki na ndako na oti obosani ndako te nazaki na kwiti écoutez ya fatigue tika kwiti merci pour la mboka na monaki boche ba image mais Weranson incroyable mais vrai plein à craquer tous les 3 jours na moni banzembo lokola ba fait des détresse batu bazo yemba yango to moni banzembo ebele to moni public et se retrouver encore de plus na Weranson to betana mo le solo 3 jours à Matadi. Atora 3 jours à Matadi, moi mboka Weranson patron nga zwaki kansa malamu ya rotinda nga lokola mission donc nga nakendaki lokola donc nakendaki équipe d'avance nakendaki une semaine avant Okeseya nakendaki na sala campagne voilà un porte-parole azara mutaro loba n'importe quoi te un porte-parole azape moto yope akoki sa sensibilisation akosa la marketing pour ne logo moko boye akosa marketing pour la compagnie nae voilà mon rôle patron nga a Jacques bon ya routine nga équipe d'avance na kendaki une semaine avant orchestre na le cas d'émission na ça qui sensibilisation mobilisation ndebo monaki réussite wana victoire wana partout patron nga yaki ba plein pour message et komaki na ça qui musala bien na ransi ya lobezate to beta mikolomine na Matadi na Congo central to kende pour na 3 concerts maintenant to komikuna Zususu ba production papa gouverneur ya Congo central atalaki ndenge balingi Weranson yango monaki ki non pona anniversaire ya mokonza mboka il faut kaka Weranson abeta lisusu. Si j'ai bien compris, image bozo tchela biso ya gouverneur yango nde o bo préféré bo tcha mais ya 3 jours bo tchete. Oh, mais yo so tali ba image to banda
image premier concert, deuxième concert, troisième, quatrième. To bombi image d'abord ouais rason na lobatan ouais so azalo wa imbwa akamwa ka singa loketo mais singa kingwa ko kamwa te plein eza ouais rason azolango plusieurs fois ba trophée ouais rason abima plusieurs fois meilleur artiste Afrique centrale, Afrique tout entière. Ouais rason azo ba trophée, il y a artiste le plus populaire d'Afrique. Est-ce que c'est le kamu yako loba su to betela ngotolo bano nde bazo ya lelo nde bazo luka yango mais ouais rason na luka yango te. Vous comprenez? Toi, tu as un peu et c'est un message à plein. Vous comprenez? Un message à plein. Parce que partout dans le monde entier. Là, je dis merci comme ça à celui qu'on appelle Rama le Pape, le président. Je te salue là où tu es. Puis sans oublier le maréchal de Stockholm. On a côté on a moni et mes bidocha autoroute. Na pousse animal mon qui est boy. Nathalie Missa Nangai Bilemondo, deux fois prêtre de votre prêtre, dans Oscar Kaimbe. Matika sont à Kendatin, Australie. En Australie, on a moni grâce à Bissa. Cela veut dire que là où le cœur des Nanio est là, là. On appelle sur un botte place aux alliés. Et puis sans oublier Trésor Bahati, mon ami personnel. Tokokende na bango na carbone 14 tokokende bango mais mon mboka pe Roger tozonga nano na lisolo na biso po lisolo tokende maman na actualité po lisolo lumbi solo moninga na dadi mola auti ko quitter maison mère na tuni dadi olongo maison mère kaka po ke voyage à Matadi te apesi ba raison na e soki ya Matadi na kete bongo London na kokende ndenge nini ya Matadi déjà batiki ngai kolongwa na ye alobi boye voyage à Matadi ya kendaki te et puis monib ADT ya Kimpoe Dr Pichu Muzungu bakolongwa na maison mère te po bazana ba poste o eza minene bazo ko asime ye o aza simple mutu mukoloni ni pe ako asime poste mo aza ata directeur marketing nabi yango ne tindio olongwa po kende pas et pas héritier watanabe Ozwa poste abi pourquoi pas je suis encore jeune abi atangela yango Dr Pichu Muzungu aza docteur ma musique à côté on mais ya ça la métier ou atangeli na poste naï mais départ non ya moninga okangi mituna na ngai OK départ moninga na mituna olobi nini en tout cas ya liboso on a rectifié a moninga na ngate mais moninga na bando le na ba TV yango ngam tuna bando le na oloba na oti. Donc, c'est un stagiaire au Ghana Zwaki. Un stagiaire au Piroja Zwa. D'abord, Azan engagé dans la musique à maison mère. C'est Piroja Mutazwa comme stagiaire. Alors, ça stage dans la musique à maison mère. Azan engagé pour moni batin de la reba texto, glorolang au contraire ngaite. Ngana na transfert à ngana sur message na tinde lié. Étant mon stagiaire. Surtout ni batunyo surtout ya wenge bayebi yoza mopandi sango tinga na peso sango c'est un stagiaire o nga na zwa na mona ki azo telenga na trop c'est un pigeon voyageur o ya tamboli trop abani na bayuda di Congo aleki na ba Marie-Paul manda chante longwa boya ke na manda chante ba ke pa garçon kombo ki manga masa mo pa mikili ba sala orchestre boye la msu kombo ya na otanga akenda kuna alongwe kuna akeki bindankoi kutu ba boya ye. Vous comprenez donc atamboli trop. Vous comprenez? Mam na loba oyo so na zo kosa ya na journaliste mo be aloba pe ka loba Zakari boya za maboko makwanza boya na bosa na kombo na ye. Vous comprenez? Na zo luka ye ya yebi mambo na loba boya. Maboko makwanza. Journaliste mo be c'est wana ale na RLTV. Aloba loba fe na so Zakle ma za maboko makwanza boya na. Nafsibino biso to continue. Joana Mutu a yebita na zoara petit wana na RLTV. L'air wana na RL journaliste wana na RLTV y avait na biso Roger Lumbala. Vous comprenez? Dans la émission mo be lobe la maison mère na moni petit wana azo telengana. Collègue na oda dimola. A collègue na ngate aza petit wana na zoaki na formé na mambo oyo. Quand même temps formé. Beaucoup de collègues. Abinomi balé, benga par rapport à respect, benga collègues. Nabi mettant yozo il y a comme directeur. Nabi tant yozo formé mutu. Papa, yo go bangisa, mie fona za mungamba na Barcelone qui na la directeur na Mabwilu. Oh, papa, ngana mobali. Mie fona za la mungamba na Barcelone qui na la directeur na Nzaki Mwena na Mabwilu. Na za directeur.
pour directeur à Mabwilu akofuka mela mongamba ya Barcelone banda ti maluku o comprendre na ndenga kidiaba sikoyo yebisanga nanu o comprendre donc ngaba jamais ki ana route banda ya répandre ngai petit wana wata aya répandre ngai 2 semaines avant à l'orchestre et tozo comme place on a tous nan tête tozo kende tosi sanano Dadi Mola a pesi ba raison nae par rapport il y a négligence, il y a ba voyage et tout et puis en plus alobai ne lo mona bosa bi ke ya kenda reçu et puis asomba ML puis Roger kenda ni reçu ni ML azara ba taxi ba nini azana niveau na hotel kasi soki ya kenda reçu puis Roger kenda ni parce que puis Roger keka ake matadi akimi poani abangi poani on comprend que buzoba ne mona na miso bato ye mta kenda reçu asomba ML puis Roger atambola na ba wewa atambola na ba taxi siko puis Roger ake matadi ekimisi mta kenda reçu asomba ML siko nana okosana na bainioso boza temps ya Rolanda Bisso partout vous êtes dans le monde entier c'est déjà Star à l'horizon votre émission préférée et puis votre animateur préféré aussi Matika sont un peu 4 mois na Maël aura toujours le premier faut sentir que moi na ba maman Solange moi na ba maman Mi moi na ba Decris moi na ba Erika Songo faut sentir que bon aux mystique mais puis Roger to songa na bomoko mboka oyo zo sa makilele oyo parce que de la forêt le bara pépinière naie mais lelo maison un peu comme pépinière il y a hérité Watanabe yemo za pépinière wengeti o comprendre maza pépinière comme zoti na pépinière au place balaxai ndeti misa wengi oyo yebi oya zwa nani azu presque ba mission wenge belé ata moroti non oh jeune na pas Blaise Boula ça azaki na pépinière ayemba na album nini ayembi vocal nini oyo yebi abina na katafumba kasi abeta 3 jours abeta 3 jours t'as pas dans la vocal ta oyemba ça que toloba non papa salaki abetaki 3 jours à salaka ba cœur à salaka ba interprétation il y a ba vocal il y a ba tumususu et puis en plus abinaki na katafumba papa koniete yo ozo mema batu na esika batu bazalite yo ozo mema bango na esika bazalite ngana oyebisa esika bazalaka o comprendre bazaki nanu na pépinière ye garçon no tanga zaki na pépinière pe aza pigeon voyageur a ou te pas Blaise Boula a na maison mère pas akekuna balokoso batu nyonso toane ensemble balokoso wana sa orchestre ba bilokos écrire de bilokos basangisi ba bilokos ba biloko nyonso babwaka bango basangisi yango o comprendre et ça écrire de bilokos nga rozo tenter nga avatar nga porte-parole munene na ya Congo ya maison mère na ovanda na ngate pona beta masolo ba bilokos à niveau na ngate hein obeta lisolo renaissance o babi orchestre héritier Watanabe o akomi boss ndima muninga na époque na ye yepe ba rondima po musala ezana mukolo mona ke te azaka boss live makomi patron siko ya mouvement donc ndima départ ya moninga po lobe ko travailler pe pa na le roi Dadi Mola mais siko ko kende pas pardon ko kende ya Dadi Mola pa héritier Watanabe ezana onka choix ezape kanda ko mo ezalo roi wirazana na chambre mombo Dadi Mola bimika continuer en salon ezaki lokoso par rapport à quoi mais tikanga na lobat mabeno nga sena na bimisa yo zongisi yo tu na nga tikanga na bimisa o na yebi ezaki lokoso eza complexe na envie ko envier bato po piro Jacques na ki voyage nga na keite tikana longwa o comprendre po sankara de kuta kenda rapoto nga na kendate tikana longwa pour docteur Pitu Muzungu aza directeur pour directeur DG Monib tonani adeti yankimpui baza ba directeur tiranga na longwa papa bango baza ba directeur pour ba mériter ngo toute autorité vient de Dieu papa nzambe muta eleva mutu presse mangu ndezo boma mokili ya mona mingi bazo koma ba vewe nazo ebiso bato ebele ba koma ba vewe na mboko likola pressé matika songo likola lokoso yo ebi pi Roger Mbula nyo koma na maison mère pour le lo akoma voyager nenga voyager siko zolo ba précis wana zolo ba wana siko Fabregas déplique to lobani pour Fabregas pour le moment on danse la danse de Yamado accroupi tout le monde
Oroloba pe niazaki pressé to oroloba keza fierté ya wenge musique à maison mère. To ozoko tunanga masolo ya balokoso. Nazoko beta masolo ne ya balokoso wana. Te balokoso na lobi pe ba robetele ko simba même sur langage ne échanger. Ya on a zongi nanu po image etika lara. Yebisanga nana ngonga na kumisa ye. Ke o mwana maison mère otonini yebisanga. Na kumisa nani déjà pire ngana ye na bike mwana le Roland ya soufflenga Fabregas. Na TV nini pe ne sika nini? Émission na ye. Na émission na ye na kumisa ye déjà. Non. Mamna ya zo saleza ye. Oso tuna taye mon piroger a kumisa so piroger kumsanga te. Mamna za ye avec tous les respects. Na na tuni le moro. Pe Fabregas ça petit nanga mateti avec le respect de leur président. Mais on a na bana na biso matete ya Kinsaku biso na ngufu ngana vene ya Jani tozoya wana bani na ye marabani pe muta recruter za Jani ye kuta pire massa hein leki na biso matete mais massa le loza président orchestre né c'est bien ye kuta to longola ye mieux vaut batu musu ye kuta pe na kokumisa na tuna yo question moko quand tu dis balokoso expliquer ngango balokoso yango parce que ça te ke loka tozana na kuna matata mutu mo ayaki alia akutaki pi roja zolia cheboye pa bialia pi roja bimili banda ayaki na kuna matata na bon marché amone ya lokose pas Solange Maoua na ebité mais expliquer ngana lokoso yango zoloba il y a avantage ya kowe la vie parce que balie mbongo ebele a préféré asa la carrière na ye po yepe alia a aider baninga soko yebita somi na ba avocate pona bande mususu lokoso zaba oyo ba mviaka comme non esika wana te olingo okoma po moni mutu moko azala wana zela tana yo nzamba pesa asala bilongi ndenge na ndenge akesensa bilongi po mutu na mtana tana ye ata bana mapaso babota malibu moko babota mukolo moko babota ma air moko te mutu na mutu azana tana ye ezala ba msuna mokili basalama pona kwa mviera bato o comprendre yango moni bakoma okeko louer ba taxi arsimbi volant o voiture yango oyoka mwana batu nerisa kumbazi papa na bango apesa bango ML na bango ya ndaku papa bango za na Angola yombala moko okeko bondela ba peso kaka obimara ndeti ya yo o comprendre balokoso ngai mwana mboka ozo film obe mwana bato asimba mbongo na ye oweli simbongo abocha na garantie polo ba ya yo ozo vanda na sima mwasi Mario mais ozo loba mame ndena lobaki mikolo so batuni logo bito cheka mame o na o ekokanite matika songo mama ba Gisèle kiala aleki mama ba Roger Luma na Olamba ponga moko pe mama biso aleki mama na Olamba bibish kiala maman ya ba bibish kiala aleki mama ba Roger Luma na Olamba mais moi na mboka pi Roger là je dis merci à toutes les personnes qui suivent pas de problème car yo papa toko telema na ebike moi chotoza na biso wa tozali akuna matata bana poto bana mokili mobimba ozana États-Unis ozana Londres ozana Allemagne ozana ex biko ça au le bel restaurant maman biso vandi awat yango nde ya maranga ndeke ex ebike au le bel restaurant maman biso dans le bel restaurant maman ba matika songo donc ndenge toza so yena kini Arma Louvrezo maître Mandongala ya felingo na Lyon mama mobala mama dan so na kini olingo lia biloko la bino poto olingo se retrouver aux na malila bien yara na bon marché na venu progrès olukika restaurant moko akuna matata awa omona kaka ba komali banda kuna matata awa ndenga na liaka ti bomona pi Roger santé oyo po okomibenga boss kati na yo oza ko pola santa malonga te mais pi Roger ba véritable boss ba biso bomona boss bomona santa boss nenga zala boss eza ba biso oyo o comprendre tozo vivre bien pédicure eza mutu mususu aussi mbongo ya kivewe o comprendre na buto la la rati santé malonga zala ndenge nini biso to simba mbongo bien ya voix normale ya ngozo mona ba santé kitoko to liaka na kuna matata. Ah ouais, pas maman Solange Maoua. Merci. Là, moi aussi, je profite de l'occasion pour saluer Mimi Kija. Mimi Kija, mon thème, papa Jean-Claude Denting en Allemagne. Cela veut dire que Bakantaki beaucoup kabouanamen, Bakabouanité. Et puis sans oublier mon ami personnel Anderson Botouli. Et puis Médard Makendi, Médard Mukendi. Je te salue là où tu es. Venangai Timbaliziba en Italie.
de cœur avec toi. Nalobi muto vandi na ye. Nazotuna. O yuza na yoana. Azan de gona oto za camarade na yo. Pour mukolo osalo mabe oye ban. Te so azan de gona yo, c'est bon. So pas za camarade na yo, traiter na ndenge na yo. Pour to mona ki camarade api Roger zaki dadi mola mais ba traiter na ndenge na bango. Merci. Te wana eza le langage na mona loba. Ba bongo te ngasko tant nga na za loba ngo ata na absence na nga. Tant nga na za wa koloba bongo te na âge na no petit na ngai. Na musala musika tant on a loba ki loba oyo dadi mola répondanga lo mo botan na loba ki ngo mais na chena se mais tant to zana yo to beta masolo ya wenge nga ko vanda te nga za excellent porte-parole ya mboka babenga nga awa la mère Mende donc na ko zana Roger zela non te pardon nga nengo yebo to beta masolo ya wenge na micro yo to beta masolo maison mère nga na profiter na polémique te nga na za na caché nga na za lo kota lingala polémique n'a reprofité dans côté. N'a pas diplôme d'excellence na polémique té. N'a pas diplôme d'excellence na ngai na musala. Musala peut s'en diplôme. Pour ba mususu boko sarabato on a licencié, on a nini ya maloba français ma be. Tant ozo loba so na lobby so koma o. On dirait aux avocats bato. Nga na loba. Nazo comprendre thématique songo yo za journaliste avocat te na avocat na ye kalande na ba question na zoki kuna na ba répondre na ye na ba réponse na zoki kuna na ye na ba question na yo hein tango zo mikumi sa ba titre moko boye il faut bosser la mon papa un licencié a porté parole à Moutouté yango lobi akomi a luki place akoma mais tango ba présenter ki na TV ba tanga ki directeur TV ba tanga ki EP porte parole on comprend voilà. Un licencié à Zamoutou, ok, qu'on postule, un licencié à Moutou, il faut que ça, j'ai camine, n'a pas Natra, n'a pas banque centrale, un licencié. Papa, il faut pas blaguer avec les licenciés. Licencié. Oui, que le licencié va tomber à fort. Si ça n'a pas. Il va porter un plainte, il pas licencié. Vous blaguez avec notre titre. Botia Moutou, na TV maison, mais à bête à français, ma bête, allez, à l'obaraza licencié. Si vous avez licencié, vous avez licencié sur la moussala, pas wabi que non, licence c'est un faux titre. Ba licencié par le français ma bé, ba français ba faute le mukeba. Merci, c'est peu la ville tire au micro. O lo baka plus que ngamena lito son ngano mamuke. Na lito son ngamo muke, ngata na zoko ta la samba. Ta on a bandi TV na ba planète télévision, ta on a bandi TV libosa ba gloire langi. On a banni TV ngape na luka ka glo like na ba problème ngamoko c'est qui c'est ngamoko voilà dans c'est ça non question ngai c'est là non bible loba biso c'est na tikeli yo loba yo zo loba mon peuple périt par manque de connaissance ba kosa ki bino ba kosa ki bino na ba na occuper ma mbote poser un niveau na ngati maintenant yo zo tuna ngami tuna nazo ya nola bana Congo ba kosa ki bino on comprend kilokoso omoni kilokoso mingi bakatana musapi na lidusu ya nyoka likola luka likelele pona lokoso. Merci à toi, mon Mboka Roger. Là, je pense à la salle qu'on appelle Orneline Kamana, voilà. Orneline Kamana, chic dame de la part de Picho Pacha Sotali Konko, na Norvège, na Pesio Mbote. Et puis, Venangai. Salon Mavinga na London aibisa ingai libale za moko oyo sala makala mingi te makonde espoir de Rota les 18 07 2015 il faut sentir que libala ya makasi na mama na biso Adida kiese eko yinda mabe talaka matika songo bozelanga na Rota mais na ya Rota te pona ke Londres. Mating of man British. Il faut concert nous, oh vous en on a concert non. Il faut pas qui m'a rappelé que Londres. Jamais. Mokili et Salama tour à tour. Mutuna tournaye. Okoya ko simba ki si pamba po muta voyager yo kimi. Donc nesi OK ba mo la waza lo koso. On va aller à jour sera voyager te a kokima. Ba bengana ka na kibinda ko ilikola lo koso. On comprend? Ba yu dadi Congo, ba boya ilikola lo koso. Manda chante vient na ngakumu, vient na ngai abengana ilikola lo koso. Marie Paul, moi triumph. Abengana pe ilikola lo koso. Biso ngaku tunazo abengana. Nga na zo lo stagiaire na ngai, petit na nga mo a profitera za wana nga na otangise ki porte parole, pa ye bien ngote.
porte-parole eza nini loba likambo ya mutu ndenge likambo ya mutu ezali mais porte-parole eza te kende komikumisa kende komilobela wana ozosala porte-parole te. Merci à toi, Molamboka Roger Matika Songo, Abala polémique, biso tokenda na tout droit, tozala na babilo wana te mais nalina tuna Kabamba, merci à toi, Kabamba yebisa Gloro Langi, ODG za 4e libanga na ye. Olangi viens s'il vous plaît, viens, c'est mon émission moi, viens, Yaka, Olangi viens. Yaka le Kaboé, mais Olangi Yaka, Molamboka, tozala Molamboka wa. Mais moi, je fana pe solangi micro poser question moko. Biso to za na partial, biso to banga raté. C'est notre travail to za. Moi namboka. Le loyozo loba. Moi namboka zaka musicien, to zonga non e bandeli. Comprendre. Moi namboka zaka musicien na deuxième équipe ya maison mère. Ubanda ko yemba. Ozaki pe leader na dozaki were ya deuxième équipe. O yebi tenga na yebi pour l'instant na biso ke na banda o ya la samba. Na biso ko na ngina zonga so place wana. Obanda ko yemba mais esala ndenge nini o mata na première équipe te yo comme porte-parole pour mon eka que chance ezate. Merci ndeko na ngai. Merci ndeko na ngai Gloire langi simba ngona expliquer bato puis Roger Boyebi naza chanteur na ya wenge tant que fanatique pas na bande ko yemba o comprendre ba vocal belé bato na beta banda yemba bien na yemba bien pe le lopeso obina yemba na ko yemba na pesa pe ba bato belé ba vocal o comprendre na pesa bango batimbela ga puis Roger Oyemba papa Nico ba Congo tant opération Dragon deuxième équipe à Wenge Salami nde bazwara puis Roger na Oyemba na yaka nga chanteur simple tina comme chef d'orchestre ti leader et opération Dragon mais le losoki na continuer na Oyemba te nzamba sala mokili ndenge na ye na ko forcer na tirte nzambe apesinga art lelo o na osala art na ngai art ezara art de chanter art de cinéma art de parler ba arrêter belé on comprend ndo moni na nazaka toujours artiste ya moni na loba donc présent na wera son temps mona zo yemba pe na zo loba bien na TV l'époque ara mukie amnene boy kasi ya ngwana ko sala peme na wera son te oyeba na ba mama Solange Maouba tozo kimana na vraiment na ngonga te ndo moni lelo poser no mutu na ngai parce que moi je travaille pas avec eux mais na koti rapport na poser question nga na Solano après na émission nga puis Roger na ngina tunu le remonka ya muki ça te fait quoi aujourd'hui to konzimi Dadi Mola akende ko luka lipa na et pas hérité Gucci Watanabe et ko déranger na rien et le monte même ce qui a ko luka lipa na ya que na voix normale akende na voix normale avec CV bien akende ko luka musala tranquillement mais tango to ko luka musala na kombo ya Roger na kombo ya Sankara na kombo ya DT en Kimpu c'est que oyebi lo lukate et subitement aussi mba kombo ya président Werason oyo lelo asala ebele na musique congolaise o comprendre o lelo azali grand pilier en Afrique aussi mba kombo na o moloba n'importe quoi mon frère tu es maudit parce que Werason andimanga na ndima tant que stagiaire na ngai o comprendre que c'est ça Werason kombo za Werason tant on a sengaka prise master azala pembe na ngai pour aye kola boulot akokoya pe ko boya mais tant andimaki o koma pe ko loba na komba Werason madame mais ça ta reconnaissant ta même merci à Pamba comme ça que ça msala na yo. Ma deuxième question est que na lanzo ne bandeti na suka que Dadi Mola azo finir sa licencié mais pourquoi Werason andime ko garder mutu o na yebi que maison mère na ndenga mabete bozana batamayeli ba moni production ba yanki ba docteur batamaye ba honorable ba pacho panda bonzima ki moto oyo azoko défendre le côté ya ba paya mabe na groupe local ya wenge musique maison même kolebele ponani ezaki confiance na bolingo yo kate confiance na bolingo présent Werason na zanango pa na ngai ako décevoir ngate petit na ye na uta tant que fanatique na yemba na opération Dragon lelo na porte-parole na sengiye likambu ako décevoir ngate mais ezaki facilité chaque jour na zaki interpellé par honorable Pacho Panda chaque jour nous avons interpellé par ma maman Solange Maou, ma maman Nathalie Mpungi Bato Mayele. Mais comment vous autorisez Moutouma le Baba François Mabé na TV maison mais il parle au nom de Werason. Pourquoi? Papa nek o lobé la bison surtout même ton eb sa banka rali comme surtout era malé to formé kak. Mais tout le monde qui est tout formé azo comprendre té. A comme on a ba complexe na ba envie ko envier bateau na kilo koso.
On comprend. Il y en a nos stagiaires. On envoyer un engagé comme Piroger. Pour Piroger qui a une mission de service, il y a n'importe quoi, ok, et pas héritier. Héritier, on peut ok, on va en kaet. On gagne. N'a succès. Sans repenser que n'a qui est héritier, n'a pas héritier. N'a pas travaillé pas mon amquete. Mais le ok. Au moins, qu'on se contredire. Merci beaucoup, Mathilde. Comme conseil, on peut s'emballer. Mettons qu'on a moto. C'est big n'a papier. À ta stagiaire, toyeba, baramozo koma pour trahir, elle trahit ou attendre le lot. A fini si ban aipel na François Amabé. Vraiment. Merci beaucoup là. C'était Gloire Langui des Congo Langui, de Mike Lokamba, de Glody, de Grace Mbizi, la sexy. Mais si qu'on a l'ingé aussi. Nabi qu'un jour est concis la kokaba distance kabolinga na yo pe mokolo ezali okobenga nga Piroger na yo pambote l'amour na yo ekomisinga déphasé mama Solange yako ketesanga na fongola bolingo okangelanga Otanga na pesa na yo motema na nga nyonso mwana mama sans toi ma vie ne serait comme un chantier inachevé. Faut sentir que Annie na demi-temps Anna tout droit. Là je vous dis bagnon so bon poto. Bobi ke matika songo sora lobby ba yo rarae. Awa tozana kuna matata na bon marché. Donc soyez pas maman nanga ma tante. Cher à moi Solange Maoua yaka o nalingi balambelanga liboke ya mbembe ba osale la on posse ba osale il faut ça là en plus faut au sentir qualité ya mbeli ya ba jeune fille ba alia faut sentir que ba ça ba mwendo bazalia wa sekisi okabo obimisi $100 au lebilo ra $200 merci on va finir avec toi mais tout ça héritier Watanabe son de part il est parti a préféré que ça la chamenaye oyo a sali 17 ans que les kabatunio so babanda wenge montasali temps et belé héritier au contraire de ngatena silisa non pour na siga wana 2002 2015 ça fait non 2000 il y a lobby 17 ans pardon 2002 2015 ça fait combien d'années 2002 2015 combien qu'est-ce que c'est la réponse 2002 2015 c'est 13 ans donc tout tiko sabato mais oyebi ka lobby 17 ans 2002 jusqu'à 2015 c'est 13 ans tout tiko sabato c'est bon 13 ans au lobby. Avant de poser une question, nana sali mbole belé na maison mère collègue héritier. Papi Kakol c'est bon dans machine. D'abord Ali Monda, la main de l'homme. Naïba ika au bandana wana. Ali Monda, après Papi Kakol, mais à Kanga Munoko toujours respect na Werason, toujours fidèle. Yango zo mérité à chef d'orchestre. Voilà, départ héritier Watanabe, c'était comment tu dis que héritier Aza mwana oyo wera zwaki bisonos tozala ngai na assista mukolo héritier akenda ko sala test na pali du peuple et pas JB Mpiana j'étais là wana vague ya wenge nyonso mibale bandi dans ce babi concert eza na pali du peuple biso bana tozo longo banda ku ba yolo tozo kima tozo ya rotala voilà ouais c'est ma tante c'est pas mon appel tante ngai coloplace voilà coloplace ma tante aloba na moi mukeka na suka mais héritier Watanabe to mona mais départ il y a héritier Watanabe on le sait bisonio choqué accueilli parce que abi akoli akozala wanate mais départ il y a moninga akomaki lettre oh salama monter na musique congolaise mutazo démissionner à lokomi na lettre voilà question mon départ il y a héritier Watanabe. Et Salibino pas cité, Salibino pas cité. En tout cas, il va atteindre sa capacité sur le plan artistique. Parce que Werason, le grand formateur, abandonne a été. On comprend. Abimisa et Belé Togo Tanga ba kombote. Il est pas yaki, na tang banira msoupe bazakite, il est pas sali aye. On comprend. Mais sur le plan familial, et Salibiso passe parce que Bokabwani. Séparation et arabienté. On comprend. C'est un gamin qui est autour sans naïe. Ouais, c'est un gamin autour sans naïe. Tout ça au sabat aventure. N'a rectifié. Yo moti n'a rectifié. Non, ngane na loba. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que leurs auteurs. Tout est permis mais tout n'est pas utile.
Comme tu me sais, ils ont engagé un Roger, c'est un master auto, mais ça l'a en famille. Est-ce que vous voyez la première quête qui a salé le test? Et ça quête n'a pas eu. Si le lot route a zong sang en côté. À 5 ans, ta merci de ti le lot. Parce que azam mouton ngana to fanda ndaka wera. Ngai ton wera son azuinga na vanda na ndaku na ya adoptenga, adoptara ngai na héritier. Bato ba ndo fanda ndaku na tant que bana na ye. Héritier a un diplôme, hein? Quand c'était avant de pas présent, ouais, à son temps, à diplôme, avant de passer le temps à comme la vie musicale. Vous comprenez? Vie musicale, il faut que vous boutou, ni ne pas respecter nanda quoi, il y a présent ouais, à son azal roi papa. Ndé à senga qui avant de passer le parce que c'est le pas un mission. Et à faire it. Avant de ne pas faire un bon marché, est-ce que c'est un bon merci? Si le loi c'est un bateau gars avant de prendre la banque finga bango à cela banque ingratitude et bon ce que ouais rason a formé bino bolinga ndimende héritier lobi bien que ayebi maison mère ako lobate ayebi jenengezo kendele ayebi ndaku bien koleka asazo loba pona nini azolobat ya okosa nani na ayebi ete yeso loba ayebi maison mère bon na ayebi ete maison mère est-ce que salier yé ba salier écoute à maison mère loba ayebi maison mère bon maison mère est-ce que salier yende yebi bien premièrement catch nanga a salé la test à liboso na ya maté la podium azongi sangati catch nanga masa oyebi ozong sang catch nanga te yangwana et deuxièmement na lobat otunga question deuxièmement ko longwane za nini banzembo na tena ingete simbite atie ba fonzembo na ingeta e simbite na solola yosko mabeno zo sala ki avocat ozo sambela e tikanga na loba batu ba yeba vérité banzembo atena ingete simbite deuxièmement ayoki que tu invité fali pour pas présent na bango o bango balandara mamnyo surtout yango moné belé ba komba vewe pour na landa fali pour pas tanga ayoki que tu invité le roi balinga osala ba guerre na fali yango akimi noki fali ayo okuta na uniforme comme ba mission surtout on comprendre yango akimi et ça déjà échec peut côté kei kuna et ça déjà côté fali pour passer à saboter bois qui ça on comprend yango moni qui veut ezo sala mama kasi na ba musicien pour na nini ko envier complexe kilo koso maintenant autant à bango te yo ebi bango. Merci. On va finir avec toi Tosilisa et puis avant aussi Sanayo natika na question moko et puis on va finir mais toza na cadre ya kuna matata la responsable c'est maman Solange Maoua. Ma tante, c'est vraiment ma tante. Nandenge obo kantate. Donc c'est vraiment ma tante. Abokolingai, maman Koufa, nakoli na maboro na bango et tout. Bango bazo ba charge nangai. Donc c'est ma maman. Maman cadre na biso bo cadre na bi ke bo mona ba sport na kleboa. Eza musala. To solo la patron nangai bi mais to le kala manda mona nenga famille po za pe mwan likolo makasite. Maman bandeko nyonso bazana poto tobike bato barana jier belé bandeko nyonso ba luka ba retrouver cadre au c'est bon ni na invité bango merci d'abord na mbibino vraiment na sepeli j'espère que za mbala liboso pe asukate cadre eza na avenue Bon Marché et pardon excusez-moi eza na avenue Progrès quartier Bon Marché référence ezaka moko l'ancien consulat du Sénégal. Donc à Tolambaka cuisine africaine et puis européenne. Au Moutounion azali banda ba bazana ba congolais quoi au baebi balinga olia bilubu na biso ba maboke sombo simbili kinyoso ezali. Merci. OK. Nyonso ezali na shuboyoki. On va finir avec mon amboka Roger. Mon amboka Roger question suka na tikala nango ezali que héritier Watanabe Wata plus papa était mission na ngaiti voilà totalaki na digital ndeko na biso lobai que de la forêt aza formateur na été maza père spirituel na yi mais musique ayebaki déjà pona yo ngolobani eza langage ya sikata na ingratitude eza langage ya sikate et ko étonner mututé pe ko bangsa mututé parce que ezali le langage ba ingrat on comprend na kati ndako le grand formateur na banzembo oyemba lelo tango bimi azali formateur na ngate nani azoba
na place wana na azoba. Donc ça langage ba ingrat, ingratitude condamnable. On comprend. Ba mission tout ba ça l'ingrat mais yeti. Tous les missions ba ça l'ingratitude mais yeti. Hein? Ça on a ba yeti donc yeti. Parce que yé azaki mission JB ndenge yo lobiana, azaki mission JB alors tant que pas JB, est-ce qu'il y a mbaka? Est-ce qu'il y a banaka? Rien. Première mouta l'accès note musicale. Mouta l'accès que ba yé maraboué. Ba kenda raboué ba sala raboué. C'est Werason. Binombo mona ndenga foule na Zenith. Alors lelo oyo. Soki alobi awanga na Werason. Eza eloko ya sikate. Ba fanatique ya maison mère bozé parpillé dans le monde entier. Eza eloko ya sikate bo trouvango normal. Eza langage ya bengra. On comprend. Maloba ki olobate mais akomi ko loba. On comprend. Alors, bagi na koloba te pe ba jiango o ba komi na ngwana il faut ba na maison mais bo comprendre biso na côté wana ba koya na internet ba finga ba koloba mabe mais na ba télévision apona okosa ba na kini o wana za papa na nga o wana za père spirituel wana za boye na koloba iloko te wana ba je wana to comprendre ngo o comprendre ba je wana surtout to comprendre o ba na maison mère boza mokili mobimba maison mère na bino bino bomona ba image ba la zamba bomona ba image ba matadi biska tout ozoleka engombi Werason toujours likolo auti bikila poto 4 jours na Sankara de Kunta donc ba otika ko signer ba contrat ba album e lorotin Sankara de Kunta na blaze élément ba sala album est-ce qu'il fallait ba ça orchestre wana za ngo kilo corso lelo na vandi wana rara kilo corso on comprend nga piroger au bomona na yemba na opération dragon leader opération dragon na yemba ba memana ba tipo ina ba fikini wana est-ce que il fallait kana comme président voilà qui le corso on comprend batunion sur tout na question mon mboka yupi mon mboka so na tikolo micro za ko se déchaîner on dit o zaki na kanda yango mo na zo kata po kanda no eza makasi mon mboka na kanda te na yebi ne mingi na linga te ba ko sa public ngana yebi mingo yebi ke ngana banda miliona pe baloba boye me balongwa pe ngana banda maison mère depuis 97 tilelo 1997 tilelo o comprendre te bele baye ba te oza chanter menga yebi yango na yembeli bango po ba comprendre na banda maison mère 97 tilelo na mona batu nyonso nde baya mutu na mona ka koya na ete za limbonda mais batu bele baya maison mère ngana mona bango yango na tombo loba n'importe quoi tombo ba biloba loba. Et ça, là, moi, passe. Il faut que ça soit vérité. Voilà, tout ça, question Chouka, on finit avec toi. Venanga Merimbate, Venanga Merimbate, à l'Obagina Tunayo. Tout le monde a un départ dans l'orchestre. Mais tout le monde a toujours remarqué que le mouvement héritier a un départ et belé Merimbate Tunayo. Tout le monde a joué animateur à Fali, a joué musicien Adolphe, a joué animateur à Fabregas. A joué animateur à Vata, a joué musicien, soliste à JB. Donc on dirait à Sali Oyo le Bibi Locos. À Sali, mais étant ce que question on a posé en haut, Merim Batem Tabena Tunayo. De répondre à vraiment na candidaté normalement na série. Kokende, Kozoba musicien, tout le monde a fait Rabima qui est mogo, abandaki nano avant Zoba musicien, batuna ba musicien na eba na ité. Même on fallait à travailler mingi na bandeko na ya tala la tamami balé misato après azu ba Tony ba o ba yeba na kité ba Ibrahimovic mais siko héritier aza déjà solide azu ba bosseur ba tomakasi déjà limité bando laxa sou ba mais ko zowana mona mboka pi Roger oroloba nini mais na gentiment et puis na bo sérieux na elengi ndeko na biso congolais a préféré ça la nzela na yebisangai ndako ni nango oyo esangisa ba bilokos pe bima kitoko yata ndako ni nango oyo ezwa ba bilokos ba biloko bato abwaka esangisa tshona ndako pe ndako wana ebima kitoko ezalata ndako ya kitoko eza ndako tango bandi ndako na yo komosomba biloko na sika ba chasser okati chasser tia osombe loko na sika okati chasser tia o tshena ndako ebima elengi mais yo sali ndako ubandi olota ba bilokos olokoti bilokosa ezalini kozanga puissance ozobanga tu es pas sûr de toi o comprendre yango zo senga ba secours da batuana un homme capable asala ya yemoko ndeto to tanga batuana mususu wana OK ba bandi eloko na yemoko na force na ye abimisi ya ye mususu ba bandi eloko na yemoko na force na bimisi ya ye mais tant yo bandi eloko
obandi ko lokota awa olokota awa olokota awa olokota awa pona oluka nini force abatoana na yo po oyebana. Non papa, mais ça la clair. Merci, on finit avec toi, tu finis te dédicace parce que tu ici déjà na yo émission nde na lobara boy na suka na lobara boy émission ce qui est blessé yo et que mon imabe tu nous excusez-nous plutôt excusez-nous parce que ba propos msuto tenara awa déjà par rapport à couleur par rapport à nini parce que tu vois là où on te donne quelque chose tu peux pas abuser pour aller là où on te donne rien mais tu fais beaucoup